Mbote bandeko, tozali awa na kati na studio na biso na Londres, to salue bino nyonso na kombo na Yesu Christo bisika bozali dans les quatre coins. Ezo dépendre pe na ero bozolanda biso mais to salue bino mingi na kombo na Yesu Christo. Semaine passée tozalaki na message moko ezalaki ya sika, ezalaki bongo montagne to bengaka montagne ya ba fête ya ba célébration. Pe toyaki kozwa na référence au to bengi ba les Éviens. Tolobaki partie wana pe to salaki première partie na biso. Donc na semaine oyo ezali toujours ko continuer ndenge na lobaki mwa mobimba ya mars awa message kozala sur makambo ya ba musique, ba art, ba fête, ba célébration, ba théâtre biloko belé. Et kozala pe message moko ya bien. Siko deuxième partie nango titre ezali boye. Nani azali mokonzi ya ba Évien na kati na mokanda na Nzambe. Modèle ya message oyo pe na kati na montagne oyo ezali kosenga grande créativité na ba art ya Nzambe et ba vrai prophète lokola Eli et gloire ya Elohim. Toye komona modèle awa tokozwa na mokolo na lelo o to bengaka Jézabel. Jézabel wana tolobi te monde ezali ya un monde spirituel. Makambo nyonso eutaka na monde des esprits pe manifestation na monde physique o toko mona bato toko tala toko mona bato. Principauté ya Messia ya montagne ya ba fête oyo ezali bongo rôle modèle nango ezalaki na Jézabel. Elimboli boye. Omoni kombo nyonso ba pesaka na moto ezalaka na signification, ezalaka na esprit derrière kombo wana. Kombo wana ya Jézabel ezali kolimbola biso elobi boye impudique ou Baal nde mobali na ye. Baal bien sûr azalaki binzambe ya parti ya mabele wana ezalaki komema Israël pote bapengwa esika esprit ya Nzambe ezali force moko satanique ekozala toujours derrière yo yango monaka ke toujours tolobaka likambo ya mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Yango nde babengi ete moto alingi ke yo okende na égarement pe azalaki un binzambe na région ya Tyr na Liban. Ezalaki une partie très riche. Cité ya région ya ba Évien na montagne ya Liban. Yango na ute koloba. Jézabel a utilisaki makambo oyo Nzambe asalaki. Yango monaka diable azali na créativité ata mokete. Diable azwaka likambo Nzambe asa salela yo moto na ngai, mais ye abaloli yango na ndenge mosusu. Yango nde eloko tokoyoka lelo nde yango wana. Yango nde azali kokosaka bato. Makambo lokola ba relation sexuelle pe sexe. Ye ayaki kobebisa yango pe abebisi mibeko to ba principe divine ya Elohim. Soki moto azali na esprit impudique pe adomine yango, azali domine na yango, akosalaka likabo wana pe akosala o babengaka interprétation ya mabe concernant oyo Nzambe asi asalaka. Toloba industrie ya musique na Google na salaki ba recherche
elakisi te valeur ya industrie ya musique ezali na 2019 oyo euti koleka ezali na 21,5 milliards de dollars américains. Bazolobela biso boye vers d'ici na 2030 ekokoma na valeur ya 104 milliards de dollars. Sikoyo ebénéficiaka banani eza koinspire to ezali kodétruire. Mokili oyo toya eza na mawa te bandeko. Yango tozali kolie Jézabel na molimo ya séduction et luxure. Yango ebimiseli biso profil ya séduction mal interprété yabo nabolingo. Luxure mal interprété nabolingo pe kaka. Jézabel et kokoma lokola force moko très dominant na monde oyo tozali. Et bomonaka mingi na monde ya musique mingi baoyo baza ba musicien bolanda message o malamu. Okomona batie forme ya mwasi moko azali na banyoka ebele na mutu babengaka ngo hydra. Esprit wana oyo ezali ko dominer ezali nyoka ezali mingi esprit ya déception, manipulation, koluka kotia batu na mwa confusion na ba mitu na bango pote ba comprendre te. Mais lelo nde toko comprendre yango. Et na ba église mingi ya 4 coins ou ya 4 murs. Soki esprit ya Jézabel ekutani na esprit ya religion. To utaki koloba makambo ya religion. Peto yo okutana na esprit oyo mibale soki ekutani ekomemela biso particulièrement ba insidier esprit ya Jézabel mosala na yango nde ko saboter ba plaisir oyo Elohim asala. Soki totangi na psaume chapitre 16 verset 11 totanga elobeli biso boye. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondance joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Yende asala biloko nyonso. Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, le Père de notre oyazali Yesu Christo. Asala biso biloko lokola ba sexe, musique, art, poème, drame, théâtre, makambo nyonso ya kitoko po moto asepela. Toyoki yango. Esprit ya Jézabel abebisa nyonso. Na 2 Timothée 3:4. Les périls à venir. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Omoni, toye komona na mukila lelo, bato babengi ba transgenre. Oyo bazali, mobali akomi mwasi, mwasi akomi mobali. Mingi bakana ba industrie ba musique wana. Lelo bato wana bazo dominer ba media bako dominer biloko ebele babenga bango ba LGBT. Ezali na signification moko munene bakamata signe oyo ya Noé bakomisa yango emblème na bango. Tofungula miso bandeko. Tozala bato tozala ya kotelema ngwi ke ennemi aya ko distraire bisote. Makambo ya malamu pe ekoma mabe, mais mabe ekoma malamu. Malamu lokola exemple lokola ni. Tout le monde ba homosexuel, ba bisexualité, bestialité, adultère, fornication, prostitution, pornographique, les biens et les
pédophilie nyonso wana ba produit mauvaise ya interprétation ya esprit ya Jezabel ndenge abebisa makambo na Nzambe. De même musique ezali clairement likabo ya Elohim. Nzambe nde mutu a inventaka makambo na musique ezalaki diable te. Bien que bapesaki ye basalaki kati ya bomoto na ye batiaki musique kuna mais ye aye ko interpréter yango mabe nde akomisi yango ndenge tozali komona. Oyo ezali impression très profond ya nzala ya mulimu na biso. Au-delà ya capacité na biso to comprendre yango. Musique ezali lisusu koyebana te wapi ezali malamu to ya mabe. Esprit ya Jezebel abebisi nyonso. Moko ya ba version oyo eutaka na esprit ya Evien ya mauvaise interprétation ya Nzambe na mokili oyo tozali ko vivre. Au lieu de distraire les gens, mais musique eza eloko moko et salaka te moto à réfléchir. Moto a sala une bonne analyse. Et eza musique oyo ezememaka par exemple soko ki ba musique mususu neti ya kala omona ezo créer mémoire ya likambo moko boya malamu kati na yo. Mais musique ya lelo ekomi plus distraction na distraction. Todo kende wapi toko suka wapi. Toya komona rôle monene ya ba vrai prophète awa. Rôle ya ba prophète ezali nini et les prophétique ezali très énorme awa. Un prophète azali moto oyo matoi na ye ayokaka mongongo na Nzambe. Monoko na ye akolobelaka batu na mokili. Azolobela batu pona ko bangisa batu te mais pona ko prévenir batu. Source ya problème, solution ezali ni. Solution ezali monto te, solution ezali Nzambe ye moko. To fungola matoi place wana. Yango ezali une clé très importante, capitale dans le déplacement de Jezabel et les Éviens en prenant cette montagne. Bangonde baki kozwa montagne ya musique wana. Une partie de cela devrait être évident. Ezalaki nde ye prophète Élie oyo, enfin, qui était l'ennemi avoué de Jezabel. Kotelemela oyo atelemelaki Jezabel ndenge wana. Yango eyaki kokwesa règne ya Jezabel na prophète Élie. Yango une cible spécifique et principale résolution ya Élie. Koya na montagne oyo pour publier actuellement une culture pop sombre et décadente. Wana Elohim akobimisa révolution ya Eli lokola ndenge moto très oyo lokola moto lokola mbonge oyo koya kosala ke e créer ko bebisa toute moko ya catastrophique na montagne oyo et ko bebisa pe toute forme ya ba animation pe ba célébration ya ba fête ba prophète de Dieu na likambo ya musique, art, poème, mode, ba film ya buzoba na prophétie na ba culture na bosolo yango nde esengelaki ezala mama na avancement parce que Dieu est toujours na mouvement. Toko koka jamais ko prophétiser na musique oyo ezala déjà plus net musique c'est ça plus de 500 ans. Yeah? Pe ba mode moko bese le kanango depuis kala.
oyo esala déjà plus de 100 ans. Na ba œuvre ya ba art oyo ezali ko glorifier nkolo te mawa mingi. Ye Nzambe oyo tokoloba Elohim, il est un Dieu créatif. Il a un caractère très distingué. Pas de musique fatigante. Ye azali ko bimiselaka biso ba son ya sika. Ba image vivante. Ba nouvel style ya sika na ba mode. Esprit à Jézabel akanga toute une génération. Ses propres contrefaçons sombres et lubriques. Namokanda na Apocalypse 2, 20. Jésus-Christ a le bisobwe. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Toyoki malobana Yesu Christ alobeli biso yango polele to fungulande miso toyeba ko discerner malamu po to comprendre. Toyebite soki Jézabel azalaki juste ya face ya Satan ye moko ou moko yaba un véritable sous-traitant de l'enfer. Parce que au moni enfer ezana ba protocole nango ezana ndenge nango. Est-ce que Jézabel oyo nanzela na musique, au moni musique bato ba kufa ke belé bato ba kitaka mukilo e belé na ba accident na ba nini. Est-ce que ya koki kozala moko yaba oyo ba Jean oyo amemaka bato ba kende na lifelo po bamiye bate po ba vivre vie de distraction. Yango moni toyoki yango wana mokanda na Nzambe polele. Et à l'obéité, quel que soit cet esprit, doit être et sera dépossédé de cette montagne en Jésus-Christ. Et likambo na koloba awa, na mukanda na 2 Timothée 2, 15. Ezali kolobelanga bweni. Elobeli boye, efforce-toi de présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Yango moni ke parole to koloba et eza pona batu nyonso te. Eza na ba message ça c'est spécifique, c'est pas tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Oya lingi koyeba nde ezali pona ye. Oya sa e moni ke ayebi ezali pona yo te. Mais soko zali quand même moto yo ki likambo vérifier otala soki makambo ezali koloba e kolobela yo o e kolobela yo te. Tomoni lokola ke ba biloko lokola ba art par exemple valeur nango ezali na valeur ya 63 milliards de dollars américains. Ça bénéficie qui? Yango moni te message on azalaki nango pour la deuxième partie ezalaki nde yango wana. Naza suite au continuer next week na troisième partie bo s'abonner bo partager ba message oyo bo komela biso na ba o balingi ko koma pe bo sala ba étude soki bo moni makambo asika oyo bo découvrir bo hésiter ko komela biso te. On est là pour vous. Thank you Jesus Christ et puis God bless you and then see you next week. Bye bye.